Breaking news en direct à Brazzaville avec le messager de la bonne nouvelle Proverbe 30-30. Bato babenginga ebele ba pasteur bandimi na koyebisanga liwa ya papa Kanguma oyo aza papa moko respectable alobaka te mosali na Nzambe ya voix kitoko okufa en pleine matanga na miso ba pasteur ata pasteur moko atiko zuwa ata makanisi ya kobondela te kobengana esprit de mort pour avant bobenga ambulance boza ba pasteur ndenge lena lobaka na Londres ba pasteur bazate ba aventurier ba sorcier banganga botiaka tembe et puis comment na ville à Londres na mois septembre 16 personnes bakufi na kati ya communauté ya biso ba congolais ba pasteur ba lobelo monte alors na yebisi bino ba na Londres na mobembo awa na Brazzaville na kosala makambo ya Nzambe kaka ba mission na tikalaki 2 mois et demi bobenga mingi proverbe zonga batu bazo sisa biso bandimi na saison kufa alors nga nazo zonga pe avant na zonga na sali mbela ya kotelemela esprit de mort na ville à Londres pe Manchester pe ba pasteur ya ba sacrificateur ba o bazo sacrifier bandimi ba o basimba ba kisi bo no kufa moko na moko parce que nako comprendre que en pleine matanga plein de pasteurs na Londres matanga mwana doyen ti un pasteur qui s'écroule bino tout bovandi nie ata moko aux esprits ressemble te ko benga na milimo mabe bozo wela ko benga la ambulance comment est-ce que vous avez no ba pasteur te beaucoup ba pasteur na aventure beaucoup ba pasteur ya solo ka ba pasteur à gege entre temps tu yebi que na mois ya septembre et décembre Londres a vu les esika moko oyo bandoki batelemaka koma bato tout donc yango moni en qualité na nga pasteur ya diaspora mokonzi ba pasteur awa na en direct ya wenze na rompo kulunda awa bato bayebi awa eza avenue la Cheme Brazzaville nazozwa autorité ya kotelemela baesprit tout ya mort mpe kotelemela baesprit nyonso tu ya bato oyo kosacrifiaki donga kosacrifie na décembre bakufa donc na qualité na nga pasteur ya diaspora nazwi esprit wana nyonso tu ya koboma ya basacrifice na teleme yango mpe na stoppe liwa na ville à Londres, Manchester, Birmingham, Liverpool na Angleterre, na Royaume-Uni na koti donc na bapays de Galles na Glasgow na Irlande kuna tu et puis poto mobimba nazwi esprit wana na kangi yango mpe na tiki bana na Nzambe ba enjoy ba fin de l'année bino bozo kenda matanga ngulu boye ba retrokomi na fin de l'année et c'est là diable Alexa Rabato donc banda septembre ti décembre les amis ko diable Alekaka pour na koboma bato alors bana na Nzambe nyonso balanda la Sentinelle TV ba o bandimela Proverbe 30-30 esprit ya Nzambe protéger bino kufeza na bino te bino ba pasteur bokeba parce que les nazo kita na Londres au lieu nazo avion directement Manchester nazo à Londres na sala prière on a stopper l'esprit de mort mais ça vient de na pasteur à Londres ba aventurier d'escroc ba mapse ba nkosi batwana nyo surtout ba escroc ba simba ba kisi kobima na basi abatu ko détruire ba foyer batu botala siko ba legisi papa batu Kanguma na en plein de matanga donc telemi l'esprit wana papa Kanguma kene na kimia aza papa boboto tozo de cœur na famille na bana na e Nzambe na ngamo na bino ezaki spécial breaking news André qui a Brazzaville avec le messager de la bonne nouvelle Proverbe 30-30 le pasteur de la diaspora. Bye bye for now.